comme ça décembre ngambo te neti eloko asike bakisami na mwa mosusu problème eza ndeke soki ozwi makoki ya kosepela mpo ndenge na mikolo nzambe asali baninga baza te yo ozali nde totiango lokwa symbole ya anniversaire ya ane mpo oleki mais ezala culpabilité teke ya kokotisa nyongo moko neti ke il faut te na mokili so oza na système wana mon frère na biso vérité okutana bambeba ebele okokosela bato nde basali yo mabe nzoka nde yo moko presi ya koluka kokokisa likambo oyo ekokaki na lere na yo te. Mbote Nabino, besoin de de partout, Paris, Bruxelles, Afrique, monde entier. Na cadre toujours il y a Kolukatoli à péter parce que bon année opusana et c'est ngonga oyo moi benana comment est pas mutoza na moi likanisi après c'est otoli pour na hôtel nengeni au côté la 2020 mais sinon na cadre émission les autres amis pour na bino Pasteur John ye azanga ne malobate quoi azanga ne batolite au pesa bino na ye longo tokolo bela ba sujet l'autre boyo ni sokinte l'autre betela ka mbotali social qui n'est pas roinda ba question d'allier belé bonne année zoya ba ma bébé koto mupanzi ba non kofa mupanzi allez ton au 2020 boy trop de complications alors ngonga ngo siko fobo yoka comment beaucoup à 2020 Pasteur bonjour. Bonjour mon frère. Vraiment merci. Et ça c'est mon point d'abiso to Yamboder c'est une première fois na katia Julio Muto TV. O izali chaîne na biso to osenga ta mwa liloba osenga bato oyo bisa bandeko balandaka yo mingi basa abonné pe koto po isala pe makambo ya kwa te kitoko makasi moni tande tozoloba oyo bayebi kosabone faut kosabone vraiment ebeli pourquoi bakozwa impulse oyo tobakisaka mpona kosunga biso chaque jour omoni chaque jour toaprenaka kaka omoni mokili esili te tanke ozana na mokili esili te mokili ezocontinue pourquoi na biboy moni autre baksa il faut baza obligé ko s'abonner na bible baza obligé ko s'abonner pour ceux qui ba rouper ngo ko rater bon pe na moko ya impiso ba mesana ko yoka pour opeso baksa ka impiso ya ezala na kati pe sunga pe ka nyuse kende liboso donc la chaîne na biso ya Julio Muto TV mama bo s'abonner massivement tout la pété yo bolanda boyo kani to koloba to décortiquer ko pesa biso nyonso nzela pe raison ko zonga na place oyo mutu mitosa à se respecter pour mukile kende liboso nyonso ezala très à l'aise to fongol mala ko émission Pasteur John to le kisi presque ba semestre déjà to viré déjà vers décembre déjà ça kalati et comme pour na biso ba célibataire ba noko faya ba noko oyo tozo luka ba chérie ko vana ne bazo mona te na décembre comme ba mbote comme ya kafu pour pesa biso to linini te les avons comme ça décembre ngambo te neti eloko asike bakisami na mwa mosusu do décembre tikalaka décembre problème eza ndeke soki ozwi makoki ya kosepela mpo ndenge na mikolo nzambe asali baninga baza te yo ozali nde totiango lokwa symbole ya anniversaire ya ane mpo oleki mais ezala culpabilité teke ya kokotisa nyongo moko neti ke il faut te na mokili so oza na système wana mon frère na biso vérité okutana bambeba ebele okokosela bato nde basali yo mabe nzoka nde yo moko presi ya koluka kokokisa likambo oyo ekokaki na lere na yo te combien na kopesa exemple moko boye combien balamuka na ntongo anniversaire na ye eza mardi mais asituki mercredi anniversaire na ye ezaki lobi mais rupe pourquoi azali na rien abeti lisolo tabo mpe kolandela yango mpe kotia emanke korevese ke yo eza anniversaire sombe basikre ameli ngeni est-ce que eleki lokola anniversaire moko ebebi to mibale ebebisi ba anniversaire nyonso rien namona bato wana mpe kaka na suka ntango bazwa mbongo moko bakenda kosesa anniversaire ya moko akomai na ba mais ebomi tous les fautes ya baanniversaire nyonso ezalaka ya bamanka bato mpe bazobeta lisolo tokenda baanniversaire maanniversaire akingandi somo soki oyebi te okanisi okola tout l'anniversaire banda botama asalaka yango bongo chaque année or bamanka eleka combien na kati ya baanniversaire oyo ayeba te bima piaka persi nyonso akalekuvrir yango ndenge vie eza donc parfois le malheur est bon chaque difficulté comme elaka biso ezalaka sujet ya kopesa sagesse ya koluka kobakisa impisi lo biso kokomi ogere baoyo ya nsima parce que biso awa na église tobebisi basystème ya difficulté tokomisi difficulté nyonso même eza kola formation ya nzambe kaka blocage okomprendre ona oloba wana oleki na difficulté mosusu ote okoza na difficulté te mwana nzambe eza mutu mokila te il fallait pas non ya na baekola formation ya nzambe epalekisaka et puis na opesa exemple oremarkaka te ke soda
soki aza nano civil azaka bibanga banga mais soki akotika mosala soda akomi esprit akomona bato boye ayindisi akolala na place moko be banyama mabe baza somo eza te mais ntango azalaka civil meme mutu kaka wana ocomprendre comment meme mutu akomi kobanga azali kobanga bato meme mutu akomi na esprit nini oyo ekoti kati na ye mpo achange esprit akoma na esprit dire ndenge musala soda etayaka mutu mpo akoma esprit dire yango nalobaka un vrai commando aleka na formation ya bien so batindi ye guerre aokaka susi ate ya mwana te akataka bomaka soki omoni soda akie guerre akomi mawamawa seke eza faux soda même na armée soki azongi bakoti prison naso bano vérité beaucoup eza kaka exécution ndenge mpe formation militaire ya ekole ya formation ya nzambe alekisaka biso osambela to te ya na ekole ya vio nzambe alekisaka moto komona mingai yari molobi nini ekomeli nga amfutema ngani te azotaya yo kaka omonaka difficulté à venir mpo mokolo kozwa okoma ekenge osala babétise te sino to kozonga na erreur na te soki ozocomprendre nde omoni bato ebele na bona nio tozokende okoma bandeko na nga misusu mabale kokufa basi misusu kifiance ekobebana kaka wana nga nazelaki opesa nga boye olakaki nga me eye te nga na obenga mwasi boye epuis koremarke ata botosi ya mwasi azaka kotosa yo wana omona bizaleli na ye koya koyeba na parti kaka ya piaka ya bonane na respect nyonso azali kopesa to ozalaki bapiaka ya likolo mokolo ya bonane nde lokola akangisi lokola kifunda mpo amoni kote tu baninga bazosepela ye arate réponse akopesa yo mbana moko na confiance akoluka kotie na ndako esili akoregrete na nsima soki fete eleki komona bajanvier tonton na nga marke tu bonane esimbaki te mazala osovenga te na mwamba mike to kobenga mobali boye azwi yo sikoyo na second position nana alingi mwasi mosusu te mais yo moto ozalaki na ye akoti lokola deuxième bureau baprojet nazwa bano frère ozalaka mais akoti na deuxième bureau akomi kosolano ya tantôt plutôt abike momi ona nga avenir ya molili po bona ne moko na teka makambo lobai na nga ye te akomi olukela mwasi mosusu akolinga mpo azala titulaire yo komi lokola anatanda maintenant nazweli ombanda te combien de filles bakoyi bongo nazopesa baexremarke mosusu okomona mwasi mosusu omona même kobenga mobali appel akomi okanga lokola mpe nazwi mikolo te na apiaka intin ekoluka boye aza te atuna boye oyo ake bakope okatumoli mpe badosie mibali nde mosusu akala oyo akokende otya pambu arécupere nayebisi yo mosusu kuta kokɔta na ekili ya bakamarade batambola basu na ye te mpo lokola bango baza na masolo atya atumiso mikolo ezofuta bayaya wana baza na mo ba frère nazo biso batala omoni satan wi azaka kolo masumu mais satan te moto aza base ya makambo nyonso totalaka sikoyo na mokili na biso vrai ye moko masumu ndongo omoni yango wana masumu etikala masumu echangea te mais bato nde sikoyo bakomisi masumu na ndenge mon frère masumu eza lokola océan abeta tolo ekolo mai mpo tobangaki monde entier mais bato bamonaka mpasi ya kokongola mai mpe koma na océan baterase nete so ocomprendre oseki remarke terase ndenge azaka wana soki ozwi terase utie wana bazaka bachef du quartier ya mai ere mbula ebeta te bokotondisa na bapapie abeta kara alala mponge azokipe te soki mbula ebandi pren abandi kolonga bashache atiki mai polele azwi canal abandi omema mai ti na baruisseau amemi ti na bakingani ti kalamu azwi mai ya njili rapport ti na fleuve akoti bo malembe toke ti na océan ntango bakoma na bana ndo kotisa badosie ya mai ya matete boya kotoyo bino mai bakwa mutu botika na kuna jamba bango ye rapport numéro 1 wana bango nyonso groupe basangane bamai ya matete na bamai ya terase biso yeyo kiubu bakoti ti kokamwa ti bakotonda nazo biso vra apres océan komi monene wana siko océan bandi triage boye mpe ebele fo na trier abandi obenga océan alingaka salite te wana makalki na ye donc mokili nde ndenge eza mama bonne année yango mon frère nalobi et puis bonne année soko sa mobala vrai privé moi si nazo so comprendre mais zala coopérer bonne année yango yo et puis yeba loko moko yana eloko eleki bo tututé lokwa na bonne année moi Nathalie soso novembre mobimba soka mukola bonne année olambi soso te tika bana lokwa nyongo même l'école batuna bino boyaki nini o wakaka bito yaki pondu mwana kozonga na souci ko lelo ndira zite na classe mama basekinga pani toliaki pondu nzoka nde bonne année za symbole ya kotika la jour wana et puis bonne année faut bimisa mama madame na faut bimisa ebo bima na ye mibale bele bande bocha basi na ndako singa na kingo ndire mbwa na chaîne or mbwa taza na chaîne ata mona na libana te mena butu batika ka tuna ta na lopango
basi ebele bakota mabala kikumbi lokwa kasho bakangela fungola babwaka banda bimiseka to bachaka litoi banda kota na ndako libala bakangela na kadena kwa mobala lingaka ta kuta tane lamba swente de mobali pas sepela ke asepela na mwasi soko ti musala kuta kene lamba so la milinga on sentir que autai ko lamba akima wapi ngali bala na kala mwasi fo oza na stratégie so moni mobali zo tia mwasi lokwa minyoko asukola kata za propre ti moko propre fo mobali asana bambande bele libanda mwasi aza lokwa fleur même basi basoso bafuta na bambongo te bakanga na mapangu te mais quand même mobali asosa tinda mwasi na sala ba manicure luka pe muto achaka ba ina cha yo ya basoso sikoyo ozo mona bachana ka o pe abongisi ye o mona ko te taba mwasi na taba mobali bako fanda ina ne saba sokola mais taba mobali za ka solo taba mwasi propre achaka soin wapi e la bangu yebi shemate asanga tirsina chaka na kobata ma pim yo yebi est-ce so chaka rouge à lèvres mobali na kwa kama ngate bolingwe kanga ikala basi banyama na basi batu baza caractère moko basa pena makisaka to somona so sa mwasi ala ndia mobali akoluka nini mobali kandanda mwasi cheruti ye ou viens ici wa bokolanda na baba osomone nazo banu ba périmètre donc mobali a solo pe ato zanga mbongo chaka mwasi à l'aise mibale belé to mabe surtout mibale ba français na manette surtout français mobali seke kuté na mbongo malonga te mwasi ko evanuka na ba français ando utaka ba gros mot ah te fais Mama sike atanga akoza depuis tokoyeba bana 14 puis obi gouvernement oyo wana mwasa ndoko tala na sepla na base balinga mbali makasi bakota na makamba mbali ata kuti mobali maestro na sa français gak oka omi gouvernement oyo babenga kienda boyaki wana frère basi ngani ngabasi abongo na pesi mbonga bonze 100 francs côté zaki 1000 ça va wana penda mama bana titulaire moi li kofi ofimi so ba pabelo bini na tutana ki na porte anda ya ndako zo kufiringa ça va mais ça basi ale lotin moi pia ka muke yona ke pa mbangu na ndako na keta la mama nto na ke pesa rapport na yo mama libala na somo no na atinda ko linga yo moko linga ke na ndenge na yo comment ça pesa mbali rapport ndo 5 batu na match batala publicité famille ya moi si ba si c'est mobali ngala pour moi ça tonga ko fort que ne fait ba pesa cravate quitte na ba pesa ko ebukana masanga balinga pio ya yo moto bakotia baninga kota bien soso na bango na plateau oyo bakotia na kibakulo ndefu fo matanga ta pipi lokwa boye bageti ko na minda po telenga na po lia na suka même maboko pende ya kantini oyo ya wese o sakana ka pika mobali zoba wazo mwana ngoko naze bisa yo obenga baleki ya mwasi bandi maka na mutu papa cheli tozo yate koleka na koleka yuna ka mama ito jaive undaka batala ya zoba ndo ni mutasasa nani mwasi yo na bano vérité basi ebele basi se mibali ngala na ba famille na bango nazo bano vérité tozwa question mususu kaka na cadre bonne année hein tozo continuer maintenant papa Félix a su pouvoir siko biso ba chômeur pe basi bazo boya biso OK olinga moi si batali boza pe na loko to pesa nini mon frère eloko no ba chaque fois et là goigo ite to tamba na pesa yo ko eza sagesse ya toli ya pete soko yo ki base mon frère ko sa zarda na likambo vieux ko tia ngambo na maseki to biki nzeleza mulai conseil na pesi yo soko kokite ko kota ko makamba libala na sengo te po batindinga to bapuye yo keba mon frère nazo manomba vérité conseil na pesa yo jamais ko tia camion na parking ko zani sansa ko kokatere ke ne voyage mulai bo kufa na nzela berer combien de buzoba ya biso mibali to sali na makoki komi prête to so ba engagement ko tia basi na ndaku comme si to zanango. Combien de mabale qui biso ba mi-temps lokwa na match? Combien de mabale pemi? Combien de mabale pemi? Bandaki na matete. Buzoba ozo mona clair to lingaki mwasi na loyenge. Pa yo mona kaya ku façon comment na passe pesa garantie. Wa mama bana keno shebinga ke shebiso. Ibale pemite. Deuxième mi-temps to so bandira deuxième fois na bandalo na ngiringiro to na maluku. O mona so pour côté deuxième mi-temps na buzoba ti bokende prolongation tirobi libale kabwana. Et kalika na balaka monsieur bana souté. Nazo bano frère libala komeka ngo kwa mungu ate ko kitana biloko soko komi prête ko bala te conseil na pesio ba fille ebele soko tali bango ba wela ko boya tolia ba parents balanda mibala loyenge ba didora likolo ka pambona ndo ba zo benga kangama kendo ta bande ba komana mabala na bana na mkongondre ba sako do ba kitaka to ndre ba kolia guerre ba ke guerre bitumbesila kate amona mtramko la lipate ya tonto mwana bino yeyo mamela yote inda maponute na les héritiers héritier est-ce que c'est message ya konzo Talaber, nous avons la vérité. Oh, il y a qui ça. Il y a un congé, il y a un congé, il y a un congé.
aza na engagement na ye berere conseil nazopesa yo mon frère fille po esimba wana konkuru na motu te na boma nani na nyongwa nani leso esimba te nga na nga mokolo kosimba bokondima nga kaka po nga moko nanu nzala na nga moko ekokoma ntongo ti poko po esimba ezalaka yombe sikoyo nakende obakisa engagement mosusu eleki nga na kilo me tala badega misala malonga mpe eza te makaro na kompanie eza te moni mpe tomitie na faute yango moni basi mpe balingaka mibale oyo baventurier soki oza escro to kozwa mwasi te fo oza mama na escro nga kumu komso baki ezokumela mpo naza maestro nakeluka android ekufa mpa moto abongisa batelefone naluki pene ya monene wana ekufa nasimbaka boye so nabenga mama sika na liboka android peti na nga nde nyosomona osaka omona base biso bescro mais so oza normal ka peti nga na kopelaka na lingako tabaka esa réunion ye logique eleka biso mibala boye te olinga mobala boye nzoka nde mibala avenir baka na ebandelo kwa bato mabe na biso vérité kisasa etengami bana basi balingaka mibala bakilosela bango na bakoa barondire yanga chakodo ayaki te oyaki te apanzi fort botunaki place azwaki mbongo te bozela ntango kozwa zemi okoyeba okota na 0 delga fufune loko batikelaki roti na bwe yo kwa bokoma de bokotala okondo tuna su mobali okomaka tata mama oyo mobali ya mama mobali ndako masiko neti pa mobali ya mwasi bazimikeza bakomaka batata mama fufu etikalaki te oneso yakotia fufu te mama ozoboya fufu mpo na nini yakozwa ya bino yango oyo te okota na sani ya rotile okoyeba nde omoni makambo kotango botangaki ozwali diplome orokenda yango na mosala likola lokuta mobali moko na kwa balabala atieli yo zemi okende otala mpasi azotia yo ta mosusu bobola na selo fo bosotaka bato afa bolala mapambole koya koma nde okoba erreur tokoti nango ya grave likolo ya presse ya vie nini ebebisi biso bafilme bakardachan bateatre obonga lokola bango sa oluka vi fo tia motoki na moi ye otoka po sanfleya bao tomonaka babonga baleka na pasi biso omona bako alere bakomi na esengo nde tobeteli bango maboko era difficulté bazalaka te toyeba te vi mpe fo atteindre objectif fo oleka na souffrance ekole ya formation efe eza kaka toka lipeya na vie mingi balingi bongo te nazobana bavérité koma yoyoki nzala te frère soki oza na nzala te ata batieli yo soso mobimba balambi na banani okozala na esengo nango te mpo ozalaki na nzala te mais zala na nzala omona valeur ata matembele ezanga mosuni nde okomina yango na badi conseil napesi yo nde makambo eza mikolo oyo tolia pete bona ne yango oyo soki ozalaka nango ekenge sala dépense mpe ya franc main kosala to obimisa nyonso mpo bamona lokumu me otika ndako vide ocomprendre nga nakosala système te ke nabimisa balobaka nde nini name kosala feti nabimisi mbongo na te spectacle ya baprojet likolo ya feti ya bonane jamais nakosala feti ya bonane ekenge epuis mwasi ndenge aza wana so bonane ezali oza na mbongo sombela elamba mwasi atondaka ta koza na bilamba 30 15 ans ataka na bénéfice asombisi tricot nde basalama epuis vrai mobali kopekisaka mwasi alataka bilata alata te yango baka chaque fois mwasi na nga aza na zala na comportement basi ya ndako me na luka basi ya ndumba mpo todemari nga so oza bongo te tokobebana nalingi mpena nayebona mono tyo kwama bono mpe so abetinga libako nga auti nanu wapi nakomotina bata pembeni peti na yaka natinda kwa secret oyo nakabelo 500 fa akendeki wapi te banda tongo asakaka po modelo beti boro wana nzoto eningani bolingo so mata volume lokwa fufula masanga moye kweya me yo sisa bolingo lokwa bidwa mafuta etoboka tan tekosila otiaka soin te na ya boye kaka ndenge ozalaki liputa na tolo ndiro matanga yaki na ndako ozoboka osokola oza mwasi moko ndire pili bando otiaki kombo na lipeko ozosala na bavoisin ndiro ndingo pumbo ndingo boya donc ozomona mwasi moko ndenge donc oleka pembeni obesola milinga alambaki alingi kosukola te dégoût bolingi kosila te okabidwa mafuta ozo comprendre nde berere donc mwasi fo ozala na peti ata toza na mbongo te mais eza na harmonie tanto olala na kitikola me bima na ntongo ndiro ozopepola mbeto ya dix oyebi te nazo pesa ba schéma Pasteur John, par rapport à dossier au championnat à vie basero bazo continuer kozala bazo tula na ba quartier il doit renégliger mi baila comme petit OK ba 40 45 ans match ngo za ndenge nini eza na mi-temps eza na prolongation eza perdu te omoni frère yana berere musu na vie to ba benga ngo irréparable mais hasard ou bien retard ezalaka te omoni basere mingi batuli na ba cause différent nalobi teke bango moko nde baza bafautif ya kotula na bango te kotula mosusu eza
mili akolaki bo jeunesse tantôt esengo po frère mobulu muso ezaka po na famille pauvreté hein mobulu muso eza ndenge mili okuteleli tu vas chaque fois comprendre so mili okuteleli na mobulu no ko sala mais so mono saki mobulu moni conscience ezongi te na zongi jiga koza suna carton ezalaki te longwa po wana ta ozi makambo bien ba kochoka na ndisi changer commune so kolaki na banda le indi kende matete na so biso ba périmètre pour sekira mosika kuna na so bano frère ngaso na saki mwasi okoboya ngate nga okoboya ngate mona otingamela yo mona kia chalere yo saka na kia ya nga okima te nga okende te okobendo boya kutu misala kutu na saki madi chef nazana mpani alokibu aloketwa potala katozala hein okima ngate na okosote motamu na kochela yo mona makam yo so saba nzemba sife bi chanter côté utite côté litweka na olia chike côté no ka litweka be pa oh na pesa ba schéma otu ngali comme na otu ko ka solo biscuit no hein loko abis moi on za non na ke musali noté chef naza maladi nga okoza maladi tana sekina naza so talanga na so vérité o comme raté ba so mi balé moi si on balé ba kabana raté so moni so sombela so ngosi pemena so moi cité a combien aveuglé na te so comprendre schéma mon frère bolingo ton adam na eva période itoza et puis le mot numéro 1 vrai mobile ya na souci moi si na la kanzala te conseil na pesio mi bala qui ça peut être exagéré o tchama na batuna ndako o yaka yo moko na sola masanga comment yo na sola masanga moi si poso mbele secret comme le roi c'est la bonne année et c'est la gatin kopesa moi si mbongo benze mukio so tinde nzela wenzo ndire ngena kama mobile zo pesa masi tem o mani so kia wenze kokota na wenza kwana te batakwa batekaka mabeza kama mipa mamela ali tala mobile zo tina masi bengali bale kokufa moi ça so kende wenze na papier ba komelo ndira ko bunga risque moi-même ma soeur a pris mbonga so mkolongo so nganda ko avant pas contrôler misuni mais bala bon bazarati lelo bazali ngala moni ba voisin na nduna me musuni bazole bazi wapi on mobile zo tuna kutuna moko autorité pe tala mais ngape faut tuna po sito sisi mbango bana bakola ali bakolia nini faut ko tuna pe tona kisasa mami mami bana c'est madame keba makambo bomba bana bien mikolo ezate ko bola bango mingi malamu na so ma petina bana te bana kande banda sa ba ministre bana mikolo bako mi yenga autant c'est malamu mabe abebi o sa mana ba abedi makambo mikolo kwa nyoka est-ce que nyoka kenda na bana nzela ba mama so ka bota simi nzela bo panzana ba ko kufa to bandela bana misusu ngane to bota alors wele man bana ngape ba exagérer bana moko compliqué ko leko le kamikolo ko sele de fois bana mikezo kena makama mikolo comment so me mana na zanga mwana tonda simba opese we mwana fufu mwana popo mwana nini nga mwana pa ba locataire na fanda bana na ngati na kuiba locataire bobo telekanga bana ça va ndene me mingambo chaque poka na komelo kwa ONG ko lesa ba onyos ba pona ka musina munene o simka ko botela pa na miso ba so ko tike pa kati miso tabaki na se kianga pona musu ngabi de tiens o cheleka bobo te ko sa boetin c'est là pona kima pilipili atanga wisi na sengela bango ngala ka pipite menela bango pilipili mwana libosanga kufa na kosu bebe bana fufu pa kolena misu po pipile sila sakana na tepe na pipi na fufu be mana munoko mwana ngabi nini ngabi na comprendre te asomela kosu wana mwana soka tali ngacheka pupu wana mwana ngabi nyama yaka ogoka yo leo kote komine ngamba on jeune bino na boko na bino bana ngotanga na musika sema banga tena atie musuni kiki sanga pusi na zibika fufu boy yo oyo te guerre mbwana mpwanga bitien nazalès boni boyko no tala ona service yo nde yango base ndeko tona période moko bobo teleka te courage et kenge so ozana ba projet et puis na so beloko na remarquer mabala mingi so balingi ba bala na tala ba projet na ba ikonzo waka mobali na kotima kelemba mitumi satu na kotima kelemba mitumi nei wana fasa mariage so kaka sali mariage make ndo tala bango ako bimisolo tala ba photo le kalibu munebeli omoni oyo tata masina bango wana mobali omoni oyo pona confrère ça qui passe ala tsayo omoni oyo ayika mboka inikima pona nga ayaka kutute na confrère kai mais na suku mona kaka nzala hein comment bozo sale konzo ya kobala mais bozo sale konzo ya kobomba libala te biloko na talebele
Kenota tu babali, balati alliance 6 mois, 4 mois, kenota bango. Moi je koti pa na so yam oh yeto biki nanini. Lelo to lambitin. Yo na monaki mobali moko ba TV tu ba pesa ke ya feti. Na mawa. Ka déficient. OK nango malem na bi manese na moninga oh obenga na mariage na bino. OK oh passer onde ngabi. Mais OK wa yoka. Na ki réparation. Njoka me mite feke no teka na Koweït. Obini mokatele kake nango na Koweït. Ngana biye bandeli kaka boy 3 mois pamba ya mariage. Boko si sana mbeto ba pesa bino ya cadeau boko zonga na toko. Après ça les meilleurs pour les pires. On comprend. Libala fo bala talaka. Ko bala na luengete. Mabalo elati ba alliance ité ça te balingana te. Ba on peut balingana, ba na succès ko ta alliance. Mais ba tala ma kokina bidja venir moulai. Bolingelo ngana mite mate on toti alliance ne bolingo zongi be makasi. Na ba ton pe ba alliance ba za ba venturier, ba komo sala kinduma makasi na sa ko bata na sima alliance. Oh mona bina la alliance. Donc na sima zo tia mona na lito saboye. Je peux dire que mon alliance mais $20 na mona ka on ko makati un bureau, tango yinda danger. So be bo lo c'est na liste et mawa. Ba passer mingi. Na ko mo pona ba ndima ko délivrer